S'il vous plaît. Moutounio salak face na mouto ya lingi. Je crois que bande konam souba comédien autant pour ne pas citer le nom. Bon mon a rappelé côté au bazar. Nde basa balaksa vraiment ke ba mutuna baza batunaye. Salut, bienvenue chez Irsil Botelo TV. Mbote na balandi nyoso oyo balandaka biso. Nini ekomeli mama top après concert ya Ferregola. Alors to mona ki concert a Ferregola ndenge le kaki, to mona ki Ferregola tondi si stade, to mona ki Ferregola vraiment à longue tumba. Alors nini oyo ekomeli mama top après concert ya Ferregola. Likamba pasi likamba somo kaka nde to yebisaka bino likambu ya pasi eza pe ya pasi. Donc mutu tanga zo belela deya na TV boye, mutu tanga zo loba déjà na TV bo aza menacé. Ezala air oyo esengeli batu balamuka avant likambu ekoma. Donc mama top a beleli déjà na TV et si alobi ke aza menacé. Donc air yango yo to luka ba solution air yango yo batu botala likambu oyo avant que lobby ekoma trop tard. Alors bienvenue chez Irsil Botelo TV. Kande to loba so zambalano ya liboso o tomber na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et osala malamu mingi. Biso atolinga mingi ba commentaire a bien, ba commentaire a mabe to lingara na biso te. Alors lelo to yeli bino likambu ya mama top. Toyeli bino likambu ya mama top après concert ya Ferregola. Mama top azali menacé. Alors mama top a sali ba vidéo, mama top a partagé likambu oyo na tout le monde pour que toyeba mama top aza menacé, azozwa ba menace na ba WhatsApp, azozwa ba menace na ba appel, azozwa ba menace na ba message ebele parce que mama top alingaka Ferregola. Donc mama top nenga za gauloise, alors batebele ba sepela ki nango te pourquoi mama top azala gauloise balingite mama top azala gauloise. Alors mama top aza menacé, aza vraiment menacé. Na retiela bino vidéo oyo esali ke mama top azala menacé, abandaki bongo kosala vidéo na ye. Donc asalaki vidéo na ye pona kokumisa Ferregola. Toyebi biso nyonso ndenge ezalaka so za na fan na yo osala vidéo kumisi fan na yo ekendela nonka bongo. Monda lelo e comment okendelaka bongo do so za na fan na yo sali video okumisi fan no sko bangambo mususu balingaka te batu bakumisaka batu na bango do batu mususu balingaka kaka yende akumisaka mutu na ye. Donc nazo signaler bino ke tanga na oloba boye naza gauloise te, naza pe wario te. Alors na boyi nanga boye otelemela video nanga oya lobela ki fere oya sala ki boye naza wario te, naza pe gauloise te. Toyo kanasi côté wana boyoki yango bien. Toyo sala analyse na biso concernant Ferregola na mama top pour likambo comme li mama top ezaki il faut to prendre sango nango pour que lobby mabe eyate. Alors quand ndenge zalaka batuna batu bakumisa mutu na bango ko so penoza na star na yo okumisi yo sali ba video na ba TikTok to mona ba video batu ba osana ba TikTok pona ba star na bango. Alors mama top pe asalaki yango pona star na ye. Donc pona ye Ferregola a star na ye aza gauloise ya makila. Mama top lobi aza gauloise ya makila akoki jamais kolongwa. Donc alongwa gauloise po akende wapi. Ndenge mama top alobi. Mama top asalaki vidéo na ye na concert ya Ferregola malgré que ndaki te mais asalaki vidéo pour na ko soutenir concert ya Ferregola. Alors vidéo wana esalaki ba vue ebele batebele ba mona ki ba vue wana ya vidéo wana batebele balandaki vidéo oyo mama top asalaki. Allez, à partir ya vidéo wana mama top akomi kozwa ba menace, mama top aza vraiment menacé par rapport ya vidéo oyo asalaki concernant Ferregola. Alors natela bino na vidéo wana total la vidéo oyo elukeli mama top ba problème, mama top aza vraiment menacé banderolanga bota la likambo oyo. Tango ba misusu bakumisaka batu na bango bakumisaka ba star na bango batu baloba te batu ba menansaka bango te. Alors pourquoi kaka mama top azala menacé po akumisi Ferregola po akumisi star na ye baponelaka mutu choix ya star te bandeko nanga. Jamais ko vanda oponela mutu choix ya star. Mutam to sala choix ya star na ndenge na ye. Mama top asali choix na ye, choix na ya mona ke star a vie na ya. Ayoka ne banzembo nyonso. Mais o ya sepela ka star na ye eza vraiment Ferregola. Donc Ferregola so azo yemba ba parole wana pena ekotaka mama mama top. Donc so azo beta pena ngani mazazu
Onokono ya pamba donc ekotaka mama top aza vraiment gauloise ya makila donc ata boye bolobi alobi bien ata bofuti ye mbongo alongwa na ye gauloise te alors bandeko nanga to aimé vidéo so eza mbala no liboso okoti vraiment au commenter et osala bien to landa na nou vidéo oyo ememeli mama top problème après tokozonga na analyse na biso to bosana ba j'aime te s'il vous plaît. Bravo l'artiste Ferregola le padre. Toujours. Bagolo na bagoloise, félicitations. Ba résultat to zela yango. Vraiment ma copa na bango zala ki pepele léger. Tande baza confondi, tande babatami. Ba misusu kutu ba pandi na podium na bango. Les Gaulois et les Gauloises, en tout cas félicitations. Champion des champions Ferregola le padre. Moi nangani a maman Marie. Wouh! Bino ba sponsor là-bas. Bokasa so bo sponsoriser te faire au kwea. Bo sali makita tandenge bolali. Ferregola nga gauloise à vie. Donc après vidéo oh mama top a salaki après te komona mama top a jui ba menace ebele na rotiela bino lisusu ba vidéo to koyoka koma mama top azo belela ndenge batu bazo menacer ye. Alors nazo comprendre te pourquoi batu ba ko menacer mama top tandis que mama top aza na ye vérité donc azolo ba na ye vérité na o ye aza. Après si bino avi na ye ke ye vraiment sans faire rigola mawa plein donc ye aza na ye mutu ya faire rigola. Parce que pourquoi boko menacer mama top mutam tazaka libre ya oloba o yazali mutam tazaka libre ya osala choix na ye. Aloba ki na ye ke alingaka faire rigola azaki clair le choix est clair. Après cela mama top a komi ko joba menace makambo to mona ngo tina ba comédien na biso. Na otela bino ba vidéo mama top bokoyoka yendenga lobi akepe suti na ngamba ba comédien na biso. Makambo eza trop même na ngamba ba comédien na biso makambo ezo régner makasi. Ezaka soki yo lingara oyo bato ba lingara oyo soki yo sali vidéo na olobi muto yo lingara okumisi star na yo ekomi problème ekomi ba menace ekomi mafinga nazo comprendre te. Bandeko nanga tikala esika ozali. Soko lingaka star na yo, soko lingaka Fally Ipupa kumisa Fally. Soko lingaka Ferregola kumisa Ferregola. Olingaka JB, olingaka Héritier, olinga kumisa ba oyo olingaka. Ezate ke olingaka Fally, olingi batu nyonso fo bakoma na ngamba Fally. Soki yo olingaka Fally yeba ke ezana batu mususu balingaka Ferre, ezana batu mususu balingaka Wera, ezana batu mususu balingaka Inosbi, eza bongo. Tomi bomanaka te to sala yango problème te soki mutu aleki alobi ke alingaka lokwa Belleville batebele bazui problème soki mutu aleki alobi alingaka lokwa Pechanga batebele bazui problème soki mutu alobi alingaka lokwa Sila nayebi te pourquoi congolais toza boye tolingi kaka soki yo linga matembele alors batu nyonso babandoliaka matembele eza bongo te totika ba menace musu place ba menace ezate et puis to banga makambo ba mama topo ba star amboka na biso ba batu minene na yebisa bino na yaka toujours liboso na bino pona yebisa bino ke to valoriser pe ba star ango baza pe batu minene quand même mutu lokwa mama top total ba star ba Nigérian de ba salaka. Au moins star azo kumisa Davido ayembi ba Davido akumisi siko ba fana Davido fo ba ke ko menacer ba fano bazalo ka ba fana ba Yemi Alade fo ba ke ko menacer ye po akumisa ka Davido mais non isa bongo te. En tout cas to yebaka ko comprendre ba makamusus to yebaka pe ko sala la différence na ba makamusus ezala bien soko lingaka star na yo kumisa star na yo vanda na star na ko katia na ngamba batu musute. Fally abeta concert na martyr wana Fally atondisaka martyr siko soki Ferregola pe abeti atondisi martyr bandeko pasi eza wapi ya pasi eza wapi po aka star mboka na biso Ferregola a congolais Ferregola a congolais lokwa ba star tout o ba beta na stade ba otondisa siko soki ya tondisi stade problème eza pourquoi tolingaka ba négativité ya baninga congolais pourquoi lingika négativité donc soki Fally atondisa stade Ferregola ko tondisa stade te ceux qui ouèrent en son attendu ça stade Ferregola ko toni sa stade te to sepela ka pene fort a baninga ezala bien okumisaka Fally za na place na yo mais sepela pe
na récite baninga okumisa ba faire gola zala na place na yo mais sepela pe na récite ba wario oza gauloise sepela na récite ba wario oza wario sepela na récite ba gauloise c'est tout et non boyaka ko menansaka batu po mama top asali vidéo ya faire gola bozui bo menancer bozo menancer na ba message bozo menancer o akozwa contrat nini o bolingi bo pesa mama top pona star na ye mama top ayebisi bino bo vanda na ba contrat na bino donc mutu yo so alinga pesa contrat comme aza gauloise bo moni ke bo pesa contrat te comme aza gauloise bo vanda na ba contrat na bino mama top aboyi na ye alobi aza na posa vie na ye ezala danger te bo tika ba menace bo tika ko menacer ye akoke ko funda bino ti na l'état comme ça ba landela ba numéro oyo ezo menacer ye po akumisi faire gola alors bo tika mama top kimia mama top esi abeleli bo tika ye kimia eza choix oye asali kokumisa faire kolinga faire eza choix na ye abanda kolinga faire banda na bu jeunesse na ye do banzemba faire esalaka e bien banzemba faire vraiment etaka ye a raisonner ebele alingaka faire makasi alors na yango alobi ke botika ko menacer ye azana besoin ya ni menace et puis akotika na ye faire gola te bandeko na otela bino lisusu video yango to landa video o mama top ye moko alobi po peut-être bokaso kwa na ye ko inventer makambo awa alors na otela bino mama top boyoka ye moko ndenga alobi eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa star mboka na biso asali video pona okumisa muninga na star pona okumisa musicien o ya lingaka mais likola video wana eboti ba makambe bele eboti ba menace eboti kofinga comme congolais a respectaka star mboka na ete batu ba fingi mama top afinga mi makasi pona video o ye asali na TikTok na ye mega ya ye moko telefone ya ye moko elamba lataki wana ya ye moko fulaka kangaki ya ye moko maloba o ya lobi wana ya ye moko mais aza menacer na maloba na ye moko aza menacer na choix oyo ye moko aponi choix o muta pone liete mais choix o ye moko aponi nde aza menacer pona yango en tout cas eza pasi to landa mama top après tozonga lisusu bande koso zambala no ya liboso otombe na video na biso kande tolobaka to yambaka batu na kei moko ya malamu tolingaka mutu nyonso en tout cas abonne-toi donc au s'abonner au commenter au partager et puis au j'aime la vidéo na biso et au sala toujours malamu mingi tolanda mama top tenga s'il vous plaît mutu nyonso alaksaka face na mutu ya lingi je crois be bande ko na msuba comédien otanga pour ne pas citer le nom bomona kapé côté au bazar nde basa balakisa vraiment ke baza batu na ye eza choix na bango nga pe choix na nga c'est fait rigola je suis gauloise à vie donc on change à vie otika ba menace ba appel na ba menace ba message ce n'est pas bien faire rigola ape ndeko na biso congolais to na droit pour soutenir ye ce n'est pas que le quoi na bina za gauloise yango fu bando menace nga ko lo bakeo na kozanga contrat ni yo ningo pesanga kuna longwa gauloise en tout cas vanda na contrat na yo. Je suis gauloise à vie. Bon dimanche à tout le monde. Na lingi bino mingi. Faire gola. Chair de poule, waouh, ou mela. Oh sali. Non. Sans sponsor. Mais eloko sali. Eza choix na bango. Nga pe choix na nga c'est faire gola. Je suis gauloise à vie. Donc on change à vie. Otika ba menace ba appel, na ba menace ba message. Ce n'est pas bien. Faire rigola ape ndeko na biso congolais to ana droit pour soutenir ye. Ce n'est pas que le quoi na bina za gauloise yango fu bando menacer nga ko lo bakeo na kozanga contrat ni yo ningo pesanga pona longwa gauloise. En tout cas vanda na contrat na yo. Je suis gauloise à vie. Bon dimanche à tout le monde. Na lingi bino mingi. Faire rigola. Chair de poule, waouh, ou mela. Oh sali. Non. Sans sponsor. Mais eloko sali et marque. ndeko wana touchi koyoka mama top ndenge alobi ndenge azozo ba menace ndenge bazo menacer alors le choix est clair mama top alobi bien aboyi na ye donc azana na besoin ba contrat o bolibo pesa été a changer te ye alingaka faire a tika la kaka et pas ya faire gola
alors ezaka bien te vraiment alors eza bien te soki mutu alingaka mutu na ye botika mutu na mutu na ye eza te ke comme ye alingaka faire egola il faut bobanda komenance fo bofuta ye mbongo po alinga soki star nini o bino bolingi eza malamu mingi te tozalaka na respect na bacomédien na biso mama top aza ebende kilo donc aza mutu poids aza comédienne moko ya poids alors tozala ata na mwa respect mwa minimum a respect wana ekosala malamu mingi esala bien te babiloko oyo mutu asali video après video ayesu koréclame esala vraiment propre mingi te eza kitoko te la famille eza vraiment kitoko te alors merci mingi na bandeko nyonso o balanda Exil Beauté Loi TV vraiment so eza mbalano ya liboso otombe na chaîne na biso kande toyebisaka bino bo s'abonner o commenter o liker o partager ba vidéo na biso ekosala malamu mingi monda lelo ekomi kobangisa batu na kokumisa star na yo moko oyo lingi ozana star na yo moko o lingi ozana star na yo moko o kokumisa me ozobanga kokumisa ye po nini batu bakomenase yo eza malamu te botika batu basalaka ba choix na bango choix na yo eza choix ya mutu te les goûts et les couleurs ne se discutent pas donc couleur na yo ba goût na yo eza ya muninga mususu te eza ya muninga mususu te donc botika ba biloko o bosalaka wana ezaka malamu te ezaka malamu te mutu amtazana baguna ye mutu amtazana ba choix na ye mutu azana ba biloko na ye de soko ozana guna yo mutu musu pasana ba couleur ne mutu musu azana ba choix na ye de ngola tsate so yo linga couleur vert mutu onsa koma olinga ka vert te eza bongo te toza batu na batu mutu amtazana motema na ye mutu amtana ndenge ne mutu musu akolinga orange mutu musu akolinga vert donc c'est ça eza te ke so yo lingaka wera batu nyonso baya kolinga wera te eza na batu mosusu bakolinga bina file eza mutu nyonso alanda a place banzembo oyo ezobeta motema na ye soki yo motema no ebetaka na banzembo ya jibe soki yo motema no ebetaka na banzembo ya frère Patrice yebake mutu nyonso te motema na ye kobeta kuna mutu amutu aza na esika na ye motema na ye ebetaka alors bandeko na nga topesaka respect na bastar na biso mutu munene lokwa mama top asali video bokomi kofinga ye bokomi koloba po asali video epesa kitoko te merci na batu nyonso o balandaka biso so zambano liboso o s'abonner o commenter o aimer pe o partager vidéo na biso moi mot d'encouragement pour na mama top moi liloba bien pour na mama top ekosala toujours kitoko makasi merci mingi wana tokutani à la prochaine émission merci bye. Bravo l'artiste Ferregola le padre toujours bagolo na bagoloise félicitations ba résultat tozela yango vraiment ma copa na bango ezala ki pepele léger tande baza confondi tande babatami ba misusu kutu bapandi na podium na bango les Gaulois et les Gauloises en tout cas félicitations champion des champions Ferregola le padre moi nangani ya mama Marie bino ba sponsor là-bas bokasa so bo sponsoriser te faire au kwea bosali makita kanenge bolali Ferregola nga Gauloise à vie. Merci beaucoup na papa ya Wenge na moni JB Mpia na papa chéri pour papa Yangiama Werason na moni bongo Adolphe Domingesi Fabricas merci na Stella Oscar merci beaucoup na Héritier Watanabe merci vraiment Wenge esprit Wenge faut boy ba na Congo musique eza Wenge mtesala ka force ya RDC na musique faut pas bobo sanango esprit Wenge toujours tozawana toujours esprit Wenge les Gaulois lobby na lala qui est vraiment vrai pour lui non surprise autres joie lobby Ferregola Hervé umela na openza toye tozonga susi mate toye pona libela nde to telemi apona libela botika ba menace s'il vous plaît tenga s'il vous plaît mutu nyonso alakisaka face na mutu ya lingi je crois bien bandeko na msuba comédien otanga pour ne pas citer le nom bomona kapé côté au bazar nde basa balakisa vraiment ke ba mutu na baza batu na ye eza choix na bango ngape choix na nga c'est Ferregola je suis gauloise à vie donc on change à vite botika ba menace ba appel na ba menace ba message ce n'est pas bien Ferregola a peine de qu'on a besoin congolais toi on a droit à soutenir rien ce n'est pas que le quoi na bina za gauloise yango fu bando menacenga pour le bakeo na kozanga contrat ni yo lingo pesanga
pour na longwa gauloise. En tout cas, vanda na contrat na yo. Je suis gauloise à vie. Bon dimanche à tout le monde. Na lingi bino mingi. Ferregola, chair de poule, waouh, oumela, oh sali. Non, non, sans sponsor. Mais il est sali et marqué.